bino to sala batu mabeno e bisabino lobe za nzambe mokilo za bino te mokilo za bino za nzambe nzambo ka moko ka nzambe justice a sa justice na ye aka fo mon camarade nanga to banije anti to komena na suka mais oyo salami na nzoto na ye eka na yeba est-ce que batamité à ma bébé va sala batu ma bébé va te un jour bango va kufa hier je l'ai appelé abnanga fleur na kokité na une église na kisensu en tout cas mon ami za makasi et oleka mais vu que ozanyo nga mututé sur la ba rendre internet en tout cas elle a le roté pe bien voir que la malade oyeba suka na bino za mabe suka mabe yo kenga nga yo mtu misana banganga yo pe lobi na yo kufa mabe encore yo sali muninga batana le kamanga sala ki ya grave so ndeni ko na police muninga banda na mutu espace mo na te to comprendre pour préciser rapport te MPCT o ba ke va dire MPCT wana ya de ba moto nzambe lo passe yo ko bata ko na biso ile kata passe mbasu parce qu'au niveau wana on munir oboa ke la muninga malade o ile kina passe ya mbasu parce que la MPCT o ba ke li valdi exemple MPCT exemple maladie moko benga moni moto nzambe laisse sur tobo ki oka pasiti na motema nenga na valdi il souffre matie bonche azo souffrir ata ibaki eloko na yo ata zo ki mwasi na yo ata bowela ki nini so pesa biso pe na internet valdi na mondo mutasomi lo pangwa zate bana bana makambo bana makambo ofinga na mutu pe o aza world na minute ko leka mutu aza pete ba viango ils rappellent les bandites quand les bandites Dubaï les bandites Chine les bandites et si la té ntambo kalazarate ntambo sikazarate so boyeba mambo wana bosala baninga mabete peu importe quel que soit valdi atengami ya osam ninga boko wan lito e mona na te poli la moto nzambe parce que bon je non lela non dit mate que ça valdi na bien que lobby dans l'église non na tant que n'était mais le so mambo le ki lobby dans na ki sensu le toroye bango oh mutu ba bwa kele bazo tanga o so kinda na bwa kele moi d'ailleurs a comment on tanga ngote poto ye bakaka on na bwa kele va di malade to ye mo di matse jo mambo fo sila akamo yo pena fo silo ba victime matuma mambe biso ni valdi am ta suka bwa ke mad na internet ngana ebisa to ba no dénoncer bango mambo fo sila to ba dénoncer yo bazongi sele balaki sur na YouTube et pour lobby faut comprendre hein master il faut si là parce que trop c'est trop pour moi na ba blague comme appelle mutu na lio to zangu mutu va di pa kufi pour moto ya zoyoka parce bon j'ai un moto mo loko wana tanga mo na mo na kato non bambuye manga nzoto te belé ba koloba ba voice maniqué il paraît ba swanaka makasi na maniqué ba maniqué tindeleka ba audio moi trop côté la makambango est-ce que mais c'est bon so pesa ka yeye bana to so da pe ka yeye ne ba lo ba voice pourquoi ça la pe ndatindela yo o sali peut-être so sali ka ti ko sala et mais après et quoi ça paye au te mais so za yeye yeye bana mo so za pe na yeye bana mais c'est bon le mingi tem ta sali valdi bon il faut mon na internet donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu Namikabi chose simple et on est né like You do. Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec
Bana Europe, bana Asie, bana ya monde entier, bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na biso nyonso ezami na Paris, Marie Lafez azawana, na Allemande maman Gina Botos azawana bonzambe zo futa na ndenga mukete et na Londres papa Polydor azawana. Na Lausanne maman Yvette azawana, na États-Unis maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino ba maman internationale, ba maman ya Château-Rouge na bosani binoté, la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté, moi c'est motema mon nene, moi c'est motema pio, Moïse à l'opposo, pendant solaire, éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle, moi si ayambo, oya sala mafuta, na bave d'escargot pur. Moi si ayambo, oya telemela démon satan hydroquinone, oya bebisa l'opposono na nduta. Oya bebisa le posono na bouton, oya bebisa le posono na cancer, oya bebisa le posono na non-uniformité du temps. Ozaka na première vitiligo, nga maboko ezotela te, nga makolo etelaka te, nga ba genou nange yinda, maman Tina la fez alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, Bissika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme pour na ba maman, maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme avec la Crème Miracle de maman Tina qui est 3 années. Ça te traite, s'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'à Afrique Cargo avec la dame du Caire à Bengisibino, Boya et Belé, problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona kimukolo yo o na no baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos, ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue, azalaka kamoko, l'unique, le sel, le vrai, l'original maman Tina la fesse de Crème Miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme, na Crème Miracle. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes, répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae.
Avec beaucoup de tristesse, Mathieu Bonche, je suis là. Donc, Narolela Nekunabiso Valdi Tamboué, na Oyelié. Est-ce que Moussala Bisso, il fallait gagner ça la bouée. Tobo Mana, Tofingana, donc les autres ça l'a vraiment passé. Mathieu Bonche face à Flore Makinissi, donc. Concert Nangaï, on va parler avec lui. Merci déjà parce qu'on est en direct sur Lenga Congo. Tracy Mbelenga Pro, respect à vous. Merci à Malela de Londres, Arole Lanabiso, Patrick Image, Lauréat Mibali, Touy Angeli, Nadine Lodi Antibal, Maman la Julia. Merci beaucoup à Angèle Nyota, Madame Ngoy, mère des 4 enfants. Sans oublier Deborah Bofando Yamatou Idol, Akotika Bisoté, Na Le Ferlandais, Diento Sigal. Flore, ça va? Bonjour Mathieu Bonche, ça va bien? Par la grâce de Dieu, on a toujours payé ma bouée, tous à la bouée d'Angolo et Nzambé. Ça je veux bien. Voldi Tamboye, kota la image au total Anganayo, Aza frère Nabiso. Et au Salaboni. Merci Mathieu Bonche pour la question. En tout cas, je manque de mots. Vraiment choqué. Hier, l'homme n'a la liberté. Je pleurais donc dans mon passion. Déjà, Valdi, c'est un ami. Pour tout le temps, il est facile. Tu viens en Abana Tchang. Dans son côté, il y a un auditoire. Place, on a sous Monica Bisso. Pour comprendre. Donc, à la fois, mon camarade, tu vas dire, anti, tu combien na souka. Mais, oh, salami, dans tout le monde, et quand on ba. Est-ce que batamité à ma bébé sala batuma bébé un jour bango ba kufa au sam ninga bon point mobali moi si na yibi mbongo a escroquer yo to dali kamunini Mathieu Bonche na mokilo to ba gérant bisoto nous tout le monde na pango to gérer biso sokota kana libuluma moko yo sali muninga batana le kamanga sala ki ya grave so ndeni quand la police a mis un bandana dans le espace c'est mon anaté. Tu comprends pas préciser ça rapport côté. MPCT. MPCT. On va qu'il va dire MPCT. On il y a des motos en Zambie là. Parce que yo que bata ko na biso ile kata passe ambasu. Parce qu'au niveau on a on munir au bois que la muninga malade yo ile qui na passe ambasu parce que là MPCT. On va voir qu'il va dire exemple MPCT. Exemple malade mo ko benga ngoni moto en Zambie. Là ce sont les tobo qui ont capacité na motema. Nengana Valdi, il souffre Mathieu Bonche. Azo souffrir. Ata ibaki eloko na yo. Ata zo ki mwasi na yo. Ata bowela kini. So pesa biso pe na internet Valdi na mondo mutasomi lo pangwa zate. Bana to bana makambo bana makambo ofinga na. Mutu pe o aza world na minute ko leka mutu aza pete. Ba viango. Ils rappellent les bandites. Poto les bandites, Dubaï les bandites, Chine les bandites et si la té. Nous t'avons à Kalazarate, nous t'avons à Sikazarate. So boye ba mamboana me bosala balinga mabete. Peu importe quel que soit Valdi a tengami. Ya osam ninga bongo pour un lito et mona na te poli la moto nzambe. Parce que bon je non lela. Non dit maté que ça Valdi. Hier je l'ai appelé. Abnanga Flore na ko quitter na l'église na qui en tout cas mon ami Zamakas et Oleka. Mais vu que aux agnons à monter. Sur la rendre internet en tout cas, elle a eu le roté. Puis bien voir que la malade oyeba. Souka na binu zamabe ou souka mabe. Yo kenga yo mto misana banganga yo pe lobby na yo ou mabe. Vous comprenez? Donc peu importe Mathieu Bonche va boto lo moi si to va boto lo mbongo ko sa mninga bongo te. Et attends c'était moto nzambe. Ninga na souffrir hein. À la position là la teba policier nzoto mobimba ni non mona ngo ils ont tati na sexe même balité et pourquoi ça au sang au poignet pourquoi olinga mutu te kapoza barando kapa botolo mwasi en tout cas et ça passe mais selon qui les anime les famille na internet moi barankin ba problème to ezara ka mutamute mama benda sali ebongo confirmer que nayo qui est mutu parce que Valdi a bien que lobby à la église non a dit tant que n'était mais le son mambo le qui lobby dans un qui sens le toroyer bango oh mutu ba bois kele bazo tanga o so kinda na bois kele moi d'ailleurs pas comment on tanga on te potoyer ba kaka on na bois kele Valdi malade toyer moi dit Mathieu je mambo il faut si là
moyo pena facile ba victime matuma mambe bisoni valdi amta suka boke ma na internet ngana ebisa to ba no dénoncer bango mambo facile to ba dénoncer yo bazongi sele balaki sur na YouTube et pour lobby. Faut comprendre un master. Il faut si là parce que trop c'est trop. Pour moi on a blague comme appelle mutu na lio to zangbe mutu. Va di pa kufi pour moto ya zoyoka. Parce bon j'ai un moto mo loko wana tanga mo na mo no non ba mbuye manga nzoto. Mais on a peda ya mali ya suka wa kila mutu. Internet mo na YouTube ya mali ya suka. Na YouTube so capé déjà to mona massa mo abwagele be malade. Ezali to mona mpese ba mbasu to mona. Mais avali peneza benaya ki motema mabe benaya mbula ebota ya minute ebota. Kwani ata sala ki mabeli nge mo sina yo ata bana ba rando na niveau na tema te bonchi. Pas jusque là. Mais jusque là kolandela makambo ngo na ebi ke mama Léa Dimbis. La Canadienne a bien qui n'a pas bon chez Toyoki, ba te belé ba koloba ba voice a maniqué. Il paraît ba soit na kama kasi na maniqué, ba maniqué tindelega e ba audio. Moi trop côté la makambango est-ce que moi c'est bon so pesa ka yeye bana. To so za pe ka yeye. Ne ba lo ba voice. Pour ça la pe ndatinela ki yo o sali peut-être so sali ka ti ko sala. Et mais après et cause à payer au thème sur les aïeux et bana sur les appels aïeux bana match bon et bana il coule mingi thème ta sali va dire bon il faut mon na internet puis et me sommes le point on a monde à terre puis pour te appeler bandité est-ce que pour te bandité ndamonga kala ndamonga sikazara te boko kenda bo sape kisité oza biso za pe moi selemba obumbu comme ka oza poto na bakina na va na commune. Esposo yoka bomade awa toza ya manikole malonga yeyo salamu washi azana kibombi nishima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe azaya kotonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi tika masolo ya balabala. Mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awa toza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awa toza epesi solution pona masolo ya kovandisa taille ya ba mama. Volant hydraulique epesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate bazolanda bazoluka baiba melu vunu na bau pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awatoza na awatoza bamama basepeli papa basepeli yaga manikole yaga manikole bakola. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin
est très long devant. On a masalo moi grâce au matavion. On t'a bongi azate maté bon je tout ko sala maté ta bongi azate. Tout ce comme ta bongi azate. Mais on a promettre yo mto na yeba. Chose comme on va tanga wana. Et obi manango. Faut to yeba. On va sali voldi. Et non meni akeni na kufu ba bo meni akufu ba kunda e. Mais tellement déjà ils ont réversé. Tellement déjà réversé ayeba ke kala mingité. To yeba na bisoye. Kala mingité toyeba na biso ye muto amabe oyo azo sala biso boye nzambe sunga biso Valdi azonga malamu les messages ni oloba na famille na e ou peut-être bazo souffrir famille na ezo souffrir Valdi ozanga ta position ko vanda na kiti pour vanda nini moto nzambe donc elle quoi basopelo mabele poto nzoto mobimba ola na grande va dire souffrir soit la liberté et toboki soit vandi tout et toboki soit donc anga motema poza mobali yeza mobali po ani osamninga bongo to so eza tout est vanité mosalo mabelu ka esola na ye po ani tina niveau oyo bino to sala batu mabeno ebisa bino lobe eza nzambe mokilo eza bino te mokilo eza bino eza nzambe nzambo ka moko nzambe justice akosa justice na ye famille Valdi va toujours makasi et comme tant que yaki zalaka bon va tsaka ça confiance dans Nzambe va dire yo ka bien main lobi total Nzambe kanim to juger biso c'est un peu ça mesdames et messieurs avec beaucoup de tristesse Mathieu Boncha kolela ba maman ebele bazolela na Angèle Nyota madame Ngoi akolela gloire de que c'est pas zolela j'ai un message non peut maman sur la libanda toi ben a besoin de sungi na bino toi ben a besoin de sungi na bino on a zamwa na bina sala pe musala bingi bo sepelaka na ye boyebi na film pas ken piana ba numéro ezawana boyebi numéro ken piana en tout cas bo benga pe na ba concert na ye ba sala na ye ba malika ba lorachou en tout cas appelé so na aide moko bengi ba osunga ye ese rappel ba église wana moi ata osmala ba osambela mais c'est rappelé miki ba otina ba somba so bo sungi ça la vraiment bien. Et ça vraiment bien, donc on a besoin de soigner na bango. Est-ce que vous avez Valdi na moi ba problème na batu garçon batu? Un gars oyo aseka mingi. To benga na mona changwa yebi. C'est un gars alinga ko seka mingi puis alinga pa black trop. Donc quand je Valdi na problème, bon na yebi te. Pour muto ndana ndinga tambu sa vie mais c'est que moi je connais. On a ce que je connais, on a yebi pe. Azam na tangi ni classe moko donc c'est un ami à moi. Valdi tamoué mona changu ba kokate. So ba na Nzambe. Kama mutu ten kama izwaka mutu lobeze nzambe azaka fort nzambe osunga ye elikanango banyokoli poso olobi babomi poso banyokoli poso ngoli mote tant qu'il est en vie nzambe sa justice il va marcher tout monde aye et puis etika tana cicatrice te yo monde poto za nzambe Flore message à Souga na ba Congolais nyonso ba mama bazolela libanda ya mboka ba papa na ba États-Unis bakolela ba vient na biso sous l'enzongo tingani na musika zolela ba vient na biso baza ebele o bazolela na biso kokala masa na biso ndenga zalaka qui est Valdi tambwe donc vraiment passe na motema nzambe sunga mboka na biso Valdi azana nini pour bosala eboye azana nini le côté à cause de ce garçon faut de la propre mon épée propre appelle à moi manzele na ifo le ko izana ngote Mathieu Boncha qui mutema mabe biso ba ki ndoka kala ba boka msu mtu msu boss moi tongelo abto bwa kile pour toi quelque chose oh ya kaba fashion on to la biso nyonso esimbite et moi de esimbite esimbi na ngote merci quand nous ko loba maman sur la libanda papa maman néné Adam merci Nathalie le coiffeur rouge depuis Bruxelles Carla Lukebadio batons sur monter maman vas libanda mboka Angola partout dans le monde bien sur Osunga Valdi tamboué ko ça la bien tout le monde a retourné ba dim l'église ba motoka ba bonza ba église moto pas en a pas il souffre en tout cas toi essayer quand même pour aider et ça la peine biso bien biso ma collègue na yé tout ça la effort qui se soit dans ma tête on a moni était ça les frères qui comme on a et ça l'amour nous a quand Valdi kufa après toi il y a ko la to la sabila maintenant il est important que on a Valdi tamboué
Merci beaucoup. Il y a encore des gens au Balinga Abisso, mon vieux Landou Muzinga, Mokonzaren, Kota Marambo et Salabien, Vienne Ngai, Malela de Londres, na de Gaulle Mata, au Sungarabisso, Soro Sungi Valde au Salabien et Pasteur Adel Mboyo. Arota Langai, Maman Langa Adel Mboyo, respect à vous. Merci à Angèle Nyota, Madame Ngoï, mère de 4 enfants. Arota Labisso et pourquoi pas merci aussi à Madame Glody Diasuka. Yé Parotika Bisso Tepo. To soutenir Massa Nabisso, collègue Nabisso qui est Valdi Tamboué. Oyo vraiment azo souffrir. Oyo vraiment azana passi. Namute Makota la Valdi. En tout cas, ça l'a vraiment passé. Moi, Bambote la bande oui, merci beaucoup. Bambote Nangana Glody Diasuka. Trosim Belenga. Voilà mon entier Mobimba. C'est vite Avaya Imondo. Maman la parvite et Ben. Je te salue. Ma copine de longue date. Le 13 mars, on a sabi fa souffler gâteau et Ben fa souffler gâteau. Quand les Loukeba dit au Mireille, ça depuis Angola. Maman est née à Don, Glody Diasuka encore madame. Na mobali na molonga naye. Harmonie Massamba, motema Yves Mouyulu. Des gros bisous à toi ma chérie. Le 8 mars, au souffle qui canne au lingaka. Je vous aime aussi bien. Grâce à mon la star. Pour de la presse, Malika la Wakandeza, Laura Chou, Nora Kalonji, Abaïbanga, je vous salue. Et là, je me termine à filer. Odile Manzaka, vous êtes tellement nombreux. Je vous aime beaucoup. TBC Wakamouni, Emmanuel Macron. De gros bisous à vous, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne guérison à notre frère Valdi Tamboué et Tolingana Solo. Namusala Oegosala bien. Kingston Sono les boss. Respect à vous, Alfred Adi Misaka, garçon très très responsable. Et pourquoi parler à Adi Mama Social, les boss d'Adi Lukombo. Bambo Tebele, Sam Kunku, ya Aimé Kunku. Bambo Tebele, Paps Mayavo, Clara Mayavo, Babo Matabo Kita, notre frère Valdi Tamboué. Akobi Kananko, avec notre responsable, sponsor qui est Jésus-Christ, notre sponsor égal. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu Namikabi. Chose simple qui Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec